suivistre. Suivistre, c'est ça, mouton à l'andu a commis place aux athées. Mais mouton à l'andu a l'équipe, oh, yo, ça l'a dit, c'est ça, encre correcteur. Ah, suivistre, c'est ça. Faut comprendre, hein? Moi, ça photo bête dans l'attaque, hein? Faut différencier suivistre, na encre correcteur. Suivistre, encre correcteur. Ouais, ça, génie qui est allé. Bah, ça, génie, ndeni. C'est là, nanou. Fabana service, et bête à what? Et bête à what? Orango. Mokena na boîte, yokara. Oyokara. Mapona ye. Kosenga yo motema na yo lelo. Loka moye ondimela ngai. Kala mosiko yo nyonso na uti ye. Sepo ya kozela nzela bolingo ye kobenga ngai. Ngana beka po stade de Martyrs, je n'en fallait aussi signer Stade de France. À mon avis, on a bord Ekonda, bord Bandal. Mais à signer pays ou Arena. Ah, You Arena pays. Stade de. Ngana beka beta Stade de France. Gims a beta Stade de France. Ya ba Kourana Gims. Ngana beka beta Stade de France. À mon avis, on a bord Bandal. Gims a legi. Là on veut tondite. Et tondite. Bandia Gaya na sima. A profiter na molili ba ju caméra ba chebo. Binde bo sala. Pour filmer ba tali bosso. Suki mo Ronaldo akata na mondela suka boya la rali bosso. Oui bien. La 2002. Dans la chose mondela 2004 ou 2 comme ça. Là on a na municipal. Na limité na moment au bourgmestre olinga faire abeta olinga te. Olinga te. Point. Eh, il y a après brique ya cher, après ciment. C'est bukani. Na en foot. Dans la minute où ba place au fallait robeta faire ba fixer robeta. Net municipal en limité. Bien faire mais kaka c'est ngango ba PCT. Nabi mutabeti concerne na Martyrs ti où il est nzela o lekezate. Tu osala na route. Pas di pepe nzela zate banda bandal. Na mola. Siko so botina kata terrain na mkiwa na ya bandal abeta côté. Faire capacité dans le robeta stade chaque mois plein. Chaque mois. Chaque les 30 stades de Martyrs plein. Lelo. Kelo reliera ba mbonga ba podium ba 80 chabana ya nyos. Écoutez, mais si chaque mois plein. Ce qu'il faut conseiller là au monde à faire rigolo là. Faut conseiller. Parce qu'il y a des gens baloba, a malheureux suivi. Il y a la namarambo muninga sali pour sala. Pourquoi pas il est pas banda. Photo solo li. A malheureux suivi. C'est là on va dire il y a là peut en corrigeant aussi. Mouto lobby français na erreur. Na mouto yo corriger na sali mabe. Na mouto yo corriger. Mouto lobby na erreur. So yo beti na erreur, mouto yo corriger c'est mabe. Na la suivi. Toi ça encre correcteur, c'est le mot qui convient. L'encre correcteur et non suivi. Suivi c'est ça mouto landu a commis place aux athées. Mais mouto landu a l'équipe oh yo sala di c'est ça encre correcteur. Ah suivi c'est ça. Faut comprendre, hein? Moi, ça photo bête dans l'attaque, hein? Faut différencier suivistre, na encre correcteur. Suivistre, encre correcteur. Moutou ayo sa likambo, sa la kasa yon plus mieux que yo. Ada suivistre, c'est la encre correcteur. Là, on a reproché, ça comportement musique, te. Comportement, c'est-à-dire? Comportement, il y a un tinda, finga, abatu. Il y a bata manette, il y a bien côté. Mais il y a le bagatala, rakuba, tout ça, mikolo, papa, tout ça, mikolo. Boyo non, la ndette, le bagatala, abatu. Tout ça, mikolo. Tout ça, mikolo. Soit atala, atala, on a la francophonie, point. Pas atala na YouTube, alors, que, faire m'torbe, na Facebook, atala, qui. Obi avec le mkolo wa mona. Abeta makolo banda ki toki mosi, ti masina. Kwa mona bato, tout na ba vilo nyo sa mona te. Mais yozo mona, ozo, sanzambi, gona, atala, rate. Comme aveugle, koufamiso. Po baba mkolo lo boge so na stade. Pas so na stade mumba pas retard ba ko so na so na te. Mais yo mona rolobi na tala raté. Akomona pena ko tala paramètre différent. Abatala raté yo moyebi ka kipakan. Yara ke batu ba défendre et puis pour mona. Na ngali ngaba philosophe o baloba makambo baza. Ke mtu aloba makambo azate. Jomo alobi ko dame misunité, mali angu na kuzu. Jomo alobi ko dame mbisi, ko dame pondute ali angu na kuzu. Jomo alobi na ngaba site mais bamona ke pas gérant na biso Ernest amona ke kuna ba futa ba chambre chaque jour. Et dans le muto alo baba mambo ya zate. Oui, kati ko ba ko en fait eza makambo ya zate. Aki par rapport to vanda na to zala na to ebi ke na journée mo chez ba betara masola bat.
y a une journée moko batala na boussole bato bazawa puis bazawa puis bazawa comprendre ngana ti bato moni bizorbi ndebimi bientôt là obim c'est le mot boya oyem bata obina fort en fait la raso comme menacer carré na ye ayem barata bina fort kwa bi que parmi ba arme na ye dans ce ça comprendre atalaka mutu mota ko rene sabo ka mais jusque là bim si pene lo monte bientôt okomona bientôt le obima a réfléchir bon c'est-à-dire quoi? Vous êtes philosophe. Vous êtes là penser mutu po yekola mutu. Je sais comment un philosophe va réfléchir ça. Après cette époque il y a malinga show époque il y a alors que toi chérie na moi je t'aime. Mais c'est bisous. French kiss. Ouais. On comprend non? D'après cet exemple là, Yamado. C'est fou. Viens à Rumbate. Maman fouenga tete bagela mouva. Voilà, Dieu m'a sauvé. À lutter contre l'eau quoi. Aka original. Yamado kutana original. Aka original. Marie-Jeanne Bo et Mbappé. En fait, ça le bika qui parle au Ronaldo Barako aussi pour atala rapna ba voisin. So kuna Simba tala basalini. Basalini. Na royande. Au ça va arriver peut-être tu l'as dit peut-être Ken Piana. Il est en train plutôt de tenir ba propos que fallait pour parler le ba Chelsea na ba quadrate na ba wera na ba JBT azana ba trophée ibele ko leka bango azobeta basalo bango babeta te abeta yu arena bango babeta ngote bango babeta Bercy tango zara 16000 places bapusa ngo comment accord arena 22000 places stade des martyrs et tout comme ça babilo wana bi alo bake lelo kofi wera na jibe bakoli ba olinga lusu bacha bango pembeni na qualité aleka bango kala yo en tant que musicien o ezake ba former place montango yo ka ba propos bongo tu te dis quoi? Mais Ken qui a le besoin d'engager, le rôle généralisé n'est pas pour répondre dans l'autre. Donc, il faut personnaliser. Moi, je parle de quoi? La personnalisation, on pas qu'on fait le milieu. Bah, cheville, bah, allez. Hein, mouton, on a le pour la musique congolaise. La monde a la cheville à quoi? Déjà, bailli le canto, ready à miss. Mouton, boy, à moi, zate. Donc, on quoi dans la Goliath, tu vois, mouton, a la cheville, na eza bailli le canto. Ponini akoma bongo gigerare lobia yo tosalaki bolingo mutakota te toyo abanzembo lokola ba ngai nafandi na mokili nga nazwi mwasi te naki mobange na ngai nakosala nini puta ngai na yawa na mokili nazalaka na motema mpembe mama mokili ndima ngai te mpona nini ema venanga fali aza nango te babibi eza bamede babi déjà ba isage ya ba usage unique so solia na feti obwa ki redi a misi azana basani ya mbele so solia unique ozongisi na armoire po ka sou lobby je comprends non ça babi déjà ba usage unique via betara 10 chansons ya succès mais ba usage unique ya lia ba usage unique ndeni zela nanu baba na service e beta wa orango mokenda na boîte oyokaka mapona ye kosenga yo motema na yo lelo lokamwa ye ondimela ngai tala mosiko oyo nyonso nauti ye sepo ya kozela nzela bolingo ye kobenga ngai ntabakisa vo na se ya lwambo obanga ete bato bandomona nde vo lwambo eleki monene koleka bavoi tu madilu tika ye alo yevena nalanga zobeta plaso balingaka ba tenoriste na mboko balingaka ba papa wemba batabulei bantesa yaya na voya seas yaya makana bourdon mutasala succès pepe kale viva grand chanteur kiki ya kolanga mingoli na elongi yaya aye na scène ye balobaka oubliole passé na maloba pamba venanga fala za bon musicien ayembaka danger ayembaka pena mais mama banzembo kocha ete mama banzembo comparé na bawata ko na ba génération na ye
Net lelo rival ya Fally Ipupa. Ils a fait oh tout le monde l'a aimé. Bon, Tant que na ba. Moni muta imposer rival en réalité. Venanga Fally Ipupa ça merci na Koffi Olomide. Muta imposer et comme rival. Auparavant il y a eu rival là. Ya inen. Oh, tu rigoles avec venanga Fally Ipupa ya kotala kibinda nkoi. Comprendre? Atala kande kibinda nkoi. Mais faire rigoler kibinde zwaka déjà chanteur. Alaka nzonzingi na kibinda ndeko ba ville bakuya grand chanteur. Mais Fally Ipupa ayaka netiko yeko la pas bijou mololo. Différence. Donc selon on comprend améliora o azal roi maître na bino. Bijou mololo. Déjà ba bande ko travailler na faire rigoler comme ba collègue. Oui, na capacité à chanter déjà que o yembaka danger, ba bagara déjà. O bijou mololo a trois capacités. Faut fallait azana deux. Mololo a tiré saga, a ko yembe voloko. Asala test na maison mère na 13 ans. Hein? Bezara 13 ans. Deuxième fois, mabani na vocal la Jan. Et mais la gang polyvalent joyo. Abani na Jan. Deuxième fois. So bengi mabia la okoma ngote obengi Olivia okoma ngote obengi batase tout. Ba ko vemo de grand chanteur. Ma okoma wana. Mais ya okoma ngo. Puis ya cracher tes propres. Vous comprenez mon bano. Histoire ne effacer. Bien en fait na benga ba journaliste droit chemin. Bobandi au sala du journalisme et droit chemin bini. Fabrigas, boy mamba babina filé, mais sauf to filé pena Ancien Testament. On est devant ni botanga banté ça te tanga net mo tenyo la émission la tanga ma. Te wana yom to info imposer ngate. Te na imposer oti. Non, c'est libre par rapport bina filé yo ko imposer ngate. Oh, je suis libre. Non, non, reste pas plateau, non, on autant comme masse, on a des grands chanteurs, bien affilés. Azan grand chanteur. Oui. Ok, merci, félicitations, a été vous. Oh, yo, dans la ranking, na musicien de, Michel, il y a un combo, il y a un combo musicien. Bon, on va aller pendant moi. Bon, ça, la beauté restaurant. Nenio check ranking. Est-ce que Bika reçoit un affaire? Nenio check ranking. Il y aura chargé à soi une prise. Ça, on va bon ça. Vous comprenez? Dans le boy. Ve faire Rena, venanga Fally. Bazala ba rivalité. C'est Koffi Olomide qui a imposé. Ndia ba tuni ba idole na yo na musique. Alobi ke lelo za faire na Fally. Mo paravant bazaki niveau mo. Faire azo uta winga azo kendo tala quartier latin. Basa mchitu na place. Faire ayena wera na tata. Vela biso Fally to no chai po na tala latin. Atiki binda ay tala latin. Mais à forgeron devait forgeron. Pour que nous nous sali trois moko buma pe mutu. Na mambaki yanke kale arate. Keba na ye. Ozo comprendre. Alinga cop na ye, abundi na cop na ye, félicitations lelo. Ba koma pe ba rival. Ba bazala ba rival te. Ngana bena biso Fally totalaka tere na TV. Mais eloko eda Fally ya danger na vie na ye Fally ba ngo support wana ya quartier latin. Na dossard na ye. Oza jouer Robert Théâtre na beta na Barcelone. Oh! Ah! O grand joueur Robert Théâtre. Angana grand jogwa. Mais na beta na Mazembe. Ils appellent ma bête. Aujourd'hui, tu compares Trésor pour tout na Chancel Mbemba te. Ouais. Na Christian Luinda Mate. Jamais. C'est fait na bango. C'est fait na bango. Ils ont un différent, ils ont un moté. Chancel Mbemba bête l'histoire que na lia Cristiano Tisuka boujate. Na Kangisa Messi. Na Kangisa Messi. Hein? Meilleur joueur pénalty de tous les temps. Abattre record à Pelé, abattre record à Ronaldo. Mais à boujate à tchate. Vous avez monté ici. Hein? Le lot celui Fally Ipupa en joueur rival il y avait la Sofere. Ils ont pour à bêta un orchestre et l'équipe offert à bêta à Outa. Ah donc ils ont pour bêta la quartier là. Oui. Parce que quartier là c'est international. La maison mère bande ko ba mingi ba animateur pour na ba chaîne internationaux bando chaka générique. Mais ce qu'on parler à ce chance mobile la promotion en Afrique. C'est pour ça promotion en Nzembo. Bazo che kachaka. O ba yimbina Koffi. Featuring balati ndenge moko. Donc en fait à tika quartier ta souffrité pour gagner pour déjà Afrique et baki. On a l'impression que Suzuki bani ko le ba leader de la musique congolaise puis na ça a succès. Mais là c'est on a tamboulé Afrique na ko. On a ke ba payer belé. Faire ça blague toi.